Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris, partout. Il est to bangela kaete. Il est pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo, Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo, Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo. Edino image. Kitindindi. Chakudidi. So taite. Bacheka. Donc nous avons pas Manzouzi, Tokos, Manzouzi m'a plein à craquer, bouillé, belé. Tozo lia taba, tozo mela, tozo chez Manzouzi, tozo lia kitoko, balobi taba, kwanga, 20 zali, whisky, zali, nyonso zali, avec Edino image, dans l'élite. Et ça va bongo, ça va bongo. Au week-end, moi taba, chez Manzouzi, ça va bien. Donc les sous, tozo lia taba kitoko, ça va Edino image. Donc ils sont yawaté, aux athées. Tu n'as pas de kin à te bisoko kin na kendata arjala kisomo trop ah Manzouzi umela mais dire na commencer Manzouzi to lian tabato sepela Paris ango Toza na Edino image pas Manzouzi taba elengi toza ko inviter tout le monde pas Manzouzi taba kitoko kolia kitoko makambo to kitoko. En tout cas je vous invite tous à venir chez Manzouzi à Sarcelles. Terrain de angoto ke suat. Pas plaisir à trop na sepeli taka biso ba njima to koi kitoko ngana uti Canada na ye donc na lengo kitoko. On est là toujours, Paris c'est Manzouzi. Moi c'est moi qui dirige Paris pour l'ambiance. Toujours dans la débat, Paris c'est comme ça donc c'est chaud. Qu'est-ce que tout le monde doit avoir après puis à Paris. Donc je sais bien donc dans les mots tout parler. Donc avoir fait la question comme on peut laisser. Voilà, tu vas à Paris. Chaud déjà. Donc on y a dit à ma frère mère vient de vous accueillir ma solo à Paris. Mbote mingi na balandi ya www.panzasangoyacongo, autrement dit Panza Sango Bilili, yabino molobeli pe mo Panza Sango ya Congo na kombo ya Edino image. Alors lelo vraiment naza na souci moko mingi pona kolobela foot na biso ya mboka Congo RDC. Ba joueur na biso surtout ba grand joueur oyo basala honneur na Coupe d'Afrique, Coupe du monde aussi. Mais comme bazaki négligé, c'est pour ça tininga na koloba moi liloba. Mais na zanga moko te na koyamba Edgar Mokonzi oza bongo collègue na musala. To mesala mi pe ko travailler na ye. Na ko be ko tuna mo ba question yende ya kolimbola bino vraiment oza kat na motema na ye. Alors Edgar Mokonzi na été soki alanda ki ba image wana parce que ba image zo circuler partout et ça peut na ndekone moko masango fora joli maya la mutazo publier mingi yango na pesi na bango te pesa ali vraiment Edgar Mokonzi bonjour. Mbote Edino image pendant Sango Congo. Parce que vraiment merci Bandeko Bazola Nanga. J'espère que Boyebinga Edgar Mokonzi le boss à son genre. Vision News TV, le savoir n'est pas les fruits de notre travail. Donc Kakabiso bon lelo na sepeli quand même peu ba yambanga. Au lieu que Hermo ngana yambanga na yambala. Hermo ça la fait bien. Bakumi ba yebi ke soki ozo kumba bazo kumbo ça la moi bien. Lelo bazo yambanga pe no miyeba. Ndenge biso to yambaka bato ndenge bazongisaka ndenge bamonaka ngape na mona ngolelo Edgar Mokonzi tukuvanda mingi te na biographie na parce que déjà na bité soki so limbola bato moi mke biographie na yo
c'est très important sur la biographie na yo to kota kambala mona masolo to kota biso kambala mo pose ba yebi déjà pour na mito so ba yebi Edgar Mokonzi visioniste ba si ba yebi déjà na lo basuni ya ko mbeza sute ya ko mbeza sute mais ça peut na peut-être le comme pour ça qui le koma parce que utai na makambo ya musique ya Nzambe le lobe koti na makambo ba benga makambo mokili yango te makambo mokili za te mais ne biso ba dumoine to comment différencier mokili soki le so yamba ba chrétien awa mingi ba koloba nini ke Edgar asala émission ya makambo ya Nzambe kasi yango na dernièrement je crois son abosanité il y a 3-4 jours na bano sana petite na ngamo na dejo dimba na lingare mingi tellement ayembaka na bano yebiseke no omoni concept okena nango o Nzambe pagano ezalaka te parce que ngana tunaki en fait le lobby aux raison net nga tala banaki parce que mingi ba yebi yo côté ya polo la banda chaîne évangéliste to zara na yo kutu to kela mata évangéliste évangéliste edino to kela mata tikimalo question ngana ba évangéliste edino biso to sambela yo bi to sambela ka mais to comment la ta titre moko boye bishop ba la ta bishop ba mengana confiance na ngana ngana ba Edgar Mokonzi za kinani évangéliste frère en Christ Edgar mwana ya mamat Nathalie Edgar papa ya bana Edgar petit frère petit Edgar grand frère Edgar noko Edgar tonton ya tout le monde elo ni pour ça que pendo yasko na monde oyo ke balobaka za makama mokili ya wana elo na bana explique parce que za pas na deja na bana loba na bana sola na deja na chine na deja oui na tanto to sambela to bima na ba délire ko loba ke na za trop musantu na za parce que lelo so totali magasin ba chrétien ezate biso to kota magasin mo ba yisanga magasin ba chrétien za to kena na Franprix to kena na Lidl Press to kena na Champion to kena na Carrefour nde asala magasin na ayebi concept Carrefour asala to yibite mbonga ba chrétien ezawa ezate bilamo biso to lade bilamo to late dinonga na ya ba chrétien za ezate alors to tika ba délire wana to za na mokili nyoso tozo futana na mokili nde baloba tous ces pays ici bas ozomona ba délire wana ya bato to kena kosambela to tikango lelo makamso na lobaka so to lubi makamso to mabano ba d'autre part azana raison eza makamso lelo to mona mon frère to zanga na yo na muto azo sambela na muto sambela te je préfère mais na coopérer na bato ba sambela te parce que ba chrétien ba ndeko nanga ba chrétien baza ba escroc 00 numéro 1 et bani na ba pasteur ti na ba protocole Edgar ka moko to ba ki évangéliste na sambela ka mon frère naza contre te na sambela ka na sambela selon concept na ngai selon ngai Edgar so le pe alona Edgar ya côté na côté na ngai selon inspiration nza ba pesinga ndeko bimisi za mo ke ba pasteur baza ba escroc ni baza ba escroc to mo na ngot parce que la pasteur le ba comment peut-être avec mon frère so ya côté ya nikisanga côté ya sanctification te côté ya boyété ba koda bongo mais oui tio matala to zape ngo edina voilà mais pendant ça va comment 5 étoiles de love d'amour et véritable diamant noir je sais les bumba vraiment qui va comme Edgar abimisi ya basekele comme bimawa ba basekele ba pasteur ba kala ba code si bazala ba code au moins que tala bien majorité ba pasteur ceux qui ont centre na bango au moins ka les mêmes pasteurs na bazaka ka bango na bango au moins pasteur Jacques Fumu na médaille kan kolongo au moins na apôtre Kinde au moins na Oscar Bola na Kerok c'est par exemple soit Kerok a olingate soit Kerok par exemple clique na bango sinon soit Tanfumu a olingate oh kuna personne qui mona zo a olingate pourquoi parce que bon c'est vrai que ndé ba doctrine to ça moko mais ça demande alignement ya musala onde ba kena ngo mais tant que ça musala tata ngale lo sona uti atakin na yawa boyebi ke musala na Nzambe aye kasi bo yambanga bino nyisa begiza bino bino peta boya na kin biso pe to yambi biso pe na kin to yambi yo edino nde oye mais pourquoi so to sala mote et siko eloko ni sala ka ke balinga baninga te kasi ça kana beglise te na yepe na média na zongilo pe na média et ça partout na monde le Cameroun et ça bondo et ça phénomène où ça le mana mokili donc c'est-à-dire on dirait to sala complexé on dirait que to sala sur na biso te nga lelo pona yamba na mito yebisanga oyambinga échanger ngani échanger le moko échanger le moko je m'en fous baba mi ki dit Nzambe am tombola mais biloko na siko o mona bat mi basala mote ya mais oui banana en fait na makambo tout na catégorie tout et c'est la même le président de la République yo mo to mona na stade
Félix azobima mbangu soda akwei na mabele alinga kufa nyesa ni mais baleki na bango ba ko ba zo ça peut ça baleki na bango ozo kumikitsa te yo za président obima cortège mbangu direct TGV pour ani oike mboka na kutu condition na ngoza médiocre bato ya kisasa balega na désordre bona bakuna banando okoboma baté en plus on a quoi garde corps na est-ce que yé à s'intéresser que garde corps à quoi à s'intéresser même pas ya leki donc c'est pour te dire que non communauté africaine te ana no bande ko na ba yo sima mokonda mboka on a les commentaires ba moté mon cher ata même après que nous père de vie na mais changer ni mokolo bakina ki cortège ya okunda tata na e moka kwa yi kuna côté ke ngasani lelo to maki na hôpital ba l'accès na hôpital condition suite ezaba ezate elo ni o changer elo o changer ezate elo tozo bana bande kona biso lelo même si ata to beti ba sete dino elo o changer ezate bango ba préférer kutu na longo la bilama ba mona bolumbu na nga wana nde ba sepeli ba tiango na ba réseaux sociaux yo kasi makamu biso tozo ba yo changer ni échanger lo te ba edina image kuna ba bundi edina image ba beti edina image ya longo bilamba bango ba sepeli wana ba filmer ba sepeli ba pour gagner ba nombre de vie buzoba ya mo to changer te beza ya mibal ba buna na nzela yo mobalo zo buna na misa mwasi ozo kuma ya pena sonité bazo filmer bino pe bozo tchana ba mais phénomène ko filmer wana po somme comme si là ba congolais pourquoi qui monte ko fa bazo filmer mais somme comment si là parce que diable c'est à se manifester vanité de vanité yo lelo ce qu'on dit malelo neto banota maboyenga na bano leo mbanga na misa bato jamais makambo ezala raté avant ezala raté mais lelo comment ça et kuma ko batama o mona mwasi bazolia na mbanga na ndeko na mwasi na balabala mais na réseaux sociaux image mozo circuler et na mona ki na gare soka Shell bana basi ya ba congolaise en pleine gare bazolia na mbanga donc et bamoni so mo pesa na monte bamoni batu do etali bango te mais bon papa ya okasa comme sinon na minute diable déjà s'est manifesté siko na ba église bazote ya bango nini et bateau on appelle bon dimanche à qui église hein dimanche à qui église azo m'a peu moyembi sous connaître banade jona obe on dirait banane ba balila kabangu ba mimi mafatiku ba banane ba mami nzungu omona akeye manepe bon azo manene église maintenant on zoma peu moi sina na kwembo bon ça mo na bango basi vraiment posani siko nzamba sala kati kasi na bango nzamba osala ndeni na kongo nzamba osala te na kongo nzamba osala te biso obi na yango hermo na kongo nzamba osala te monsieur parce que kongo nzamba osala te poto za muté mabe e bani na 0000 numéro 1 numéro 1 na videte mokonza mboka ti na bakuluna parce que toi muté mabe yebisa na poto banga nzambe photo sani poto banga nzambe ko banga nzambe za ngo simple eza ebandela mayele kobanga kete po kobanga kete ya te kobanga nzambe ezali to milingana soki olingi ndeko no lokola yo moko yango eza kobanga nzambe mais commandement mombo nzambe sino milinga nde nzambe olinga yo tosa tata tosa mama nzambe bango baza banzambe na biso ase mais toza na des fois bana biso batosaka biso te des fois biso pe bana totosa batata te boyebisanga siko nzambe osala ndenge na kongo diga mokonzi nga so na vandi na lobaka mingi tobanga nzambe te parce que tomonaka ye te surtout ça au moins dans football zo le kawana boye peut-être na bobangi ça volonté nzamba zali mon cher ata tozo monete mais nzamba zali aza kati na biso nzamba zotamba na biso na peso exemple ba musulman nde ba banga nzamba kasi se ba monaka yebisanga on peut battre mabe battre liboso so ba musulman mais ba banza mabe ne za ba musulman solo te ba vrai musulman bazaka ba musulman non nde biso beta congolais te bakela okosa bango mona na bango ba yebike non les vrais musulmans eza ba oyo ba banga nzambe oyo to mona ba kena obeta ba bubung wana baza ba musulman te bango ba mibate makana sima musulman mais baza ba vrai musulman te parce que moi même vrai musulman afimaka te oyo nyonso bamusulman azokino fume asali carême de a jeune mwana yeso bango ba greffe de faim asali ligar mokonzi likambu ya bamusulman nozo bamusulman wana obike mingi bele bakoma kobosana na bango kutima oui ouais même na bamusulman bakoma kobosana kutima mais babosana te ndeni parce que kadia mpemba mon cher na minute aza so ko bata mate abimi na poisson comme peut na poisson bosala oyo nyonso bolingi bokoloba nini c'est vrai bakoma tika bilembo na yeso mona na poisson ba talisman ba talisman ba rose croix ba magie
babano bunda ba combat ese ba numéro ba yedi to bano monango to bano maka yedi obinsa ka mutu obinsa mutu alongi mutu lamba biso to se pla ba spectacle mais le mo ba yeno mutaye abisalo mo bakaka bisimbo amisimbo na plateau bakaka liango pe yo pe na liango pe ko o contribuer na masumo na contribuer pe na maboko na nga ngeza mutoki na nga obimsa mbona désolé etalinga te menga ta ko futinga na musala na nga malédiction eza malédiction te yuzo liam mbongo ya oyo bimina mboga nganga mbongo wana siko na biso mu conseil secret nango ebima na mboga nganga te eza ba mbongo bakina obenda na ba boutique na magasin mais silo ma akokata akobimisa pigeon na kati ya carton so petit dieu d'une moto na moto wana ko baso ba démonstration parce que pour te dire que non diable pourquoi bango bandimaka ke wana eza bokoko mama ndanga babokoko ezali bango bandimango na pesi bango bambote ba Maurice Loma ba Puma Noir ba kaka lifo le moto ba kanga la machine de guerre ba kadi kadima ba action za koto diavoloka bango tout kabo fuma mbanza shaka zulu kozana ba maître da guerre mulenda bango tout Eric Mando bango tout Eric Mando donc ba biggest big dad bango tout pour bientôt combat kacheza muchafu bientôt muchafu kalenga donc bientôt la tablette oh voilà il y a tous les jours de tous les temps mon ami personnel Mbataba Churamboma de King of King donc wana bientôt bazoki bunda combat na bango le 28 na mois le 28 août wanani na truc na nini wapi le 28 juillet awanani na Montargis et pas nani et pas Jimmy Koi et pas Jimmy Koi encore tout ba ozala donc c'est pas Aziz ABC non Aziz ABC petite propre Aziz ABC donc bango ba rebunda ba combat na bango akatch ko zoma donc bilo sinon ba spectacle neto bango ba diable a commis venir na kati a se manifester même l'église ba passer ba ko mon char pas ya edi alo ba ngot ba taka ite poani ba passer ba comme ça ba sécurité na bango voilà maki maki ça makila nzoka ba bataka ve na biso Denilis Nzondo après ça ba explication tout non ba bilo bola na ngote parce que ba système ba sereng wana ba tie sereng dino merci balandi à toi vous pouvez parler ça wa Congo vraiment to linga to mekama muke ko solola to ba kimozindo aussi à ndeko na biso Edgar Mokondi parce que utaki ba côté kuna ali ba koto utaki kuna te nazali naza partout vous comprenez aboyi na ye naza partout merci vraiment Edgar Mokondi loko sali biso sous passe makasi o vraiment to yaki poto solo la ngana yo eza négligence ya ba ancien joueur na biso na mboka ya Egypte alors balongo mboka Kinshasa ba keti na Egypte mais kuna ba humilier bango ba maltraiter bango lelo baza ko senga na mukonza mboka tant bakozonga amona bango ancien joueur ya biso ya Léopard pour na ko valoriser bango il faut nini papa na biso na et dit no le grand problème te yib sanga loko ya sole dit donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Maloavengi déloger za moko donc agence il y a fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifunda nyonso na lokeno na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Maloavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano mindono te Maman Global PM Express yango biso toujours artiste oyo tulingaka toujours bato bazana ba idée solo kola Patrick Maloavengi heure d'ouverture na biso ezali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30 Kinshasa Brazzaville Angola donc pas Patrick Maloavengi rara il aura tout au day au fret au wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC longa makasi o nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express Patrick Maloavengi fret aérien maritime téléphone et dino image okozwa yeza kaka opesi o récupérer la Kinshasa Patrick Maloavengi Global Express ndenga solo bonne adresse y'a pas de mindondo 25 rue Léon 75 18 Paris métro Château Rouge même métro Macadé
poussa na Global Express pe avanda idéologie ngwana. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en toujours dans la colis, tous en fret dans conteneur, les fret maritimes, dans les fret aériennes ou tout dans l'avion. Tout dans la petit colis, la colis express où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur ma kin, à ndenge et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au mono ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, aux huiles lélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Parce que comment on a public news ba public ya pendant ça Congo donc a lu que là va problème comment on a vu na biso lobilo défoncer la vita comment on a mbungu tati comment on a Jalma Mutubila Santos le ko l'ancien joueur na biso ACP Sabiso vient na biso mana ba komomo wana ba tumusu baza pas na mike hein. Bah, il fallait pas la valoriser pour les lots. Tout le monde a dit non, ils ont bilembo, et pas de personne qui n'a inaperçu. Bah, joueur, wana ba komina Égypte, au terrain, on va bêta année. Or, bah, joueur, 1974. Voilà, 74, on a besoin de ça, Mickey. Donc, nous avons joué au bazo bêta lelo ba bêta lelo, nan ba botamité. Ba kokolo, ba botamité. Mais ba comme na stade wana ba moni. Na moni volokazo ba awa biso to yaka na nini na 85 80 na masa baza ave tika makele wana. Tu vois parce que yango edi na biso ya négligence ya makamana biso ya Congo e bani na racine. Comment na papa na lobilo ndenga zo lela. Baza négligé na place à kolala pour na bango bansi bakota kutu te premier match bakota te ndeni deuxième match place à kolala monani na 1h du matin ba l'échec donc on vient doit ba l'échec tu vas penser jouer sikoyo Félix azo zape audace ya oza téléphone boye allô bo gagner nazo na 8e de finale nazo même pas honte tellement loki azo lukane ba voyage ndeni mbongo ko bima na voyage do ça ya keleki na Tunisie pour na ba jouer mbongo bimi mais ça fait la honte na soni na mawa na éviter pourquoi na botama congolais na éviter sous bazora na libuma maman mbela sina zone libuma maman Nathalie na changer destination na nzambe tina na destination mosusu comment angolais hein na ebisita ata angolais te angolais zaka ba noir comment le français te français peut na kina ba monde mosusu na kina ata Nigeria na comment ata Nigeria France mboko zo yamba yo boye te soki lelo biso toza bon bango pe batazo contribuer makamango donc ndongo za pe erebo na kata France te naza hérité parce que eza ba droit na nga ba droit na nga congolais oyo bango bazo sala bon pour na biso yango biso lelo toza erebo ni tete ça pour bango ba droit des sols ba terre asile pourquoi ba terre asile même Paul asangaka demande ya terre asile na Rome ozomona wana ke na meme na Bible na zongi évangéliste alors yebisa biso na conseil nini yo ko loba na ba konzi yambo surtout na ministère ya sport pour bango bazolela babi ba koma ba fuma mona mkonza mboka dino ba mika ko changer nanu edino Omari soki ko Omari edino tokolo bate Martin Fayulu likama lettre wana balobi bakosela ngo eza ndeni oleto barobeta masolo ba match to solo makamba sport to ko parce que eza na ona tina monte eza na tina to photo solo ba solo et changer ni mon frère ya makamba zo bakeno mboka na biso bana na 00 numéro 1 et changer le motoko la Constant Omari wana asa combien de temps combien d'années Ibenge asa combien d'années pour no Ibenge fozala akozala pour nani deux équipes kaka ye moko équipe minene et ça les mawap même na ba poto to mona jamais entraîneur akeza na ba équipe minene ba équipe lourd mais ça kilo mboka yo c'est ça le mutu na ye azo supporter on m'a été ba tete ba mbeli na mituba so tozo c'est la vidéo to bozo na ba petit na ba kulu na ba nzete ba bango bah oui ça fait la honte mais ce qu'on veut tellement ça gagne bi chanza le quoi caméra
Si quand on gagne là tout le monde Tintin makambo bongo kasa makambo ba Tintin na bana basi ba komo bana la bango ibenge ezalaga merci négligence eza makasi na communauté na biso bayeba ko valoriser mutu te to valorisaka bato na temps baza na pouvoir na temps baza na bomoi bazomona bandeko na bao bazomata likola tribune makamia député balobeli surtout ba député na biso ba député nde bango nde basakani pena na bango ya edi mutu na ngenge ya yangwana aloba bango plusieurs fois sinon équipe na biso tu gagner na sukate parce que boyebi ko valoriser bato te et le connaît esa propriété yo mo to mona tra champion d'Afrique et non pardon champion du monde ya bana basi tande bazo beta est-ce que pas na biso bana basi ba beta balle babeta bale mais bazana ya wapi bazana comment bazana et tu as dit muke omoni délégation qui Tunisie wana oyo wana ke bazongite Égypte soki Tunisie bazana Égypte bazana Égypte au moins 30-40 batikali wana Égypte bazongi Congo te mais Congolais qui mane partout bien or que ça na Afrique souffrance na mboka ya mukana sino siko lelo bozo bakeno tozonga na mboka ebongi tozi bokonzi mais tozomona eloko mote tuba sala rien babini gouvernement pene bimika atetilelo aya toloba te wana ko to bateli mbanga docteur José aloba na Suisse mbanga za fragile eza mawa mon frère eza mawa et combien de mois déjà zangi na Congo combien de mois déjà na tout toza na mois de juillet depuis janvier hein depuis décembre mois de 7 mois voilà merci allez-y comprendre na minute yo nana bimili soso président Sénat nani soso oyo nani oyo non tamo mamba président Sénat monsieur otali na titre ba commune c'est bon président Joseph Kabila a nommé ngai président ya Sénat mais pourquoi mon la place président Félix Tshisekedi a nommé la place mais pourquoi nous sommes passés par président Kabila parce que la fois passée va voter qui tata nani premier ministre va voter qui azo ye pour la personne que ça la remerciement na ya que ça la pas ya Kabila parce que nous sowana et là bango bazo comprendre était Kabila zo sala tout pour coincer Félix dans le sens que but objectif à Kabila zali azonga na pouvoir ya monde ba poste la nyoso tchaka batu na ye bon parce que rôle ya Fati ezani allez-y comprends tout na bataille rôle ya Fati mukonza mboka mtaza mboka na maboko nani Kabila ye mutaza na pouvoir batu doit préférer kutu Kabila ndenga salaki na en tête par rapport à Facebook ya Kabila malgré to baro monter yo ça malgré tout ça na poto ça fait depuis 18 ans ya Kabila a salaki pouvoir yo tu mon avion rwandais mukoni ekota na Congo jamais on le dit jamais bon pourquoi Félix soit disant ça moi na mboka azo permettre ngo pourquoi na ba tento balanda bilala na tellement batanga te bazoba ba yongolo ba keberi ba ngoto bobo moboye ba swapante moboye ba kizubrike moboye ba ebelo hote bazoke lo baka biloba loba sentiment za na on en disconvient pas nga lelo ko za pile mutunanga mais na pile esprit na ya mona mai obeta mabe et diga mukonzi na mo penda politique elatiyo ya solo elatiyo penza na ebite nini kaka makamba mboka mon cher ça fait mal kanda te nini ezo sala passer que bozo mona likamuna miso mais bozo kwa réaliser oui ngana lo baron plusieurs fois Congo est simple à manipuler Congo est simple à manipuler pourquoi tala dernièrement na moni tu as mai depuis pour Mobutu tu as mai na kati ba bisi ndenge sali ba rui mon cher na mawa bo benga tendeni no hôpital bataza na hôpital Félix azo mona bango te a préféré que ba voyage a préféré ça mausolée à tata nae soit disons ça président de la République aux a souci à mboka na yo pourquoi banaki na souci à mboka te moi si nae azo parler ko na Rwanda ke ko négocier o ke oza ba faire na Rwanda na Congo baza na ngo wenza bitula bana ku na chaise na bango IDPS baza wana wenza bitula ba faire mais il préfère ça ba faire na mboka lo azo mona te mokonyi to tuko mona ta Olive na ke na Rwanda na ke oza ba faire na Rwanda yekuta azaki mobale azaki Rwanda voilà mobile rwandais mais Olive tout mon connu lelo Olivier wana azo que sa charge ya vie de loin Denis azo mona moté Olivier wana que sa charge à vie de loin
Denis Amonte bolingaka so mota kofi après bosel ba cotisation ba mon abi nga président nga nani na pesi bo mais non donc Denis ça c'est la raison mota kofi non mais Denis ça c'est mota kofi non petit exemple et bon mon aki tant tata ba kofi ba kesani ba mausolée na ba Kagame ba ye Kagame na présence na Congo et que ça ni donc d'après Kagame il fallait pas ça makolo na Congo mais que ça la ni mon cher et dis non tous la bateau tous ba humain ngana sa ennemi 00 numéro 1 nayo na mono a life boy na osani to ba siko mo Félix atekane mboka ah kandi baloba réalité mon ani mais c'est Félix a une étiquette ce qui France 24 il y a un makamto ba kino biso biso batozolba France 24 et tout ni kino yo za président marionnette azo chaote achete mais la preuve en tout moni ba tout ni mais tout mona qui ministre français qui là sinon ba bi yo gagner élection té. Bon, surtout bon côté, la minute au tabatunier qui non marche à l'étranger juin et au salmaté oh marche au salma. Et c'est bata au koufato bata au koufaté des heures de salmaté des heures de salmi. Quand les mêmes France 24 ans et ils ont les sous. Batu mais yo le baki bata au koufaté. Dans la marche bata au koufaki. Ben oui. Combien de bata au koufaki? Na kikwit bata au koufaki, na Congo wana na kati ya capitale bata zogi na minute au coup dans na Martin Fayulu la ken hôpital kota la bata zokaki. Nani Lexus a l'accès biso vidéo Martin Fayulu na hôpital tala muta bata mwana tala mutu azo bima na balabala azana peuple azo bunana peuple et où sont les autres bamasa na yo allez-y comprendre ba Francisca Lomo ati longo on dirait zombie tant baninga bazo ki no bundaka na balabala bango bazalaka te tant to sala ba marche bango bazalaka te bango ba mafia ba mukala ya Moïse Katumbi tellement balingi misala te baza so batali boso ya oloba ba n'importe quoi na ba réseaux sociaux non lettre boy pour nous sera bata ba distraction baloba ki mutaza ko financer ba makambo so ki Moïse Katumbi n'importe quoi alors siko ne Moïse Katumbi abendani boy Moïse Katumbi mon frère a ko financer loko mongote mbongo oyo et salemaki ezalaki association ya Kofi Annan ya ba américain association Kofi Annan tant ba pesi mbongo Moïse Katumbi azalaki en tête net représentant légal en tant que représentant et c'est comme si que non Moïse mutapesa mbongo Moïse apesa mbongo wapi Moïse aza commerçant Moïse aza muyibi mbongo apesa mbongo wapi et ça connaît tout ça bongana yo bon to que musikate ndenge yo za hier président ya le lieu de la presse ndenge za président le lieu de la presse na minute na minute adjoint na akei ou bien secrétaire na akei ndenge ngelo ba que secrétaire mo tapesi mbongo non c'est comme ça mais si ko batambiso ba comprendre té batambiso bazana ba aveuglement mon cher maman la muka ba tombokeli Jean-Pierre Bemba ba tombokeli Jean-Pierre Bemba ça n'est sans problème non ba tombokeli Francis Kalombo ba tombokeli aussi Moïse Katumbi il faut pas tomber Moïse Katumbi parce que au moins Moïse Katumbi tellement de badabé en que Soriano Ngembo asa hypocrite 00 numéro 1 parce que au moins le premier Moïse Katumbi Moïse Katumbi il y a l'ingaki imperium il y a IDPS il y a famille qui s'est dit récupérer de banda déjà kokufa ya père Moïse Katumbi azala ko zalaza toujours na Félix nyoso na point que suka ba au PC poste le ko la siko Félix a PC poste c'est pour Kabila za mystique hein Kabila déjà c'est accompagné ya oko ya zo ya boy mystique allez quand le même jour azo linga ko anakin le même jour la premier ministre Abima et cassé Moïse et casser Félix parce que débat ya Félix na Kabila bazaki nango ya Moïse aza premier ministre Kabila c'est yo zela tellement Kabila c'est à comprendre biso ba congolais très bien tellement to ba yuma biso ba congolais to za ba yuma to ba kebe to ba mbendre ba so pante mo boulé ba pesibili mo akolia ale boké na sentiment bobo sen mon cher makamna lo ba plusieurs fois que soit disant bino ba to lo ba za ba kinois ba villageois boleki ba mona nini mais ba villageois ko ba ça plus éveillé ko les biso ba kinois. Merci Edgar Mokondi vraiment to solo l'embarrassement vraiment na moni soto vendredi débat oyo nanga moko na ki parapolitique te mais na komo kota na kati ya politique et makambo za kota poza congolais pour la congolais oza congolais faut le makamamboka nde le makamamboka panza sanga Congo oui pourquoi tu as comme panza sanga Congo panza sanga Congo merci vraiment balanda panza sanga Congo nde bolandi biso vraiment et ça linga plaisir ya koyamba collègue nanga poto sur la maman que to yeba parce que la moni il y a ami côté ici pendant la moni qui nous zindo na elelo nanga mona tikali ki diba poto bandine musala munzela moko mais na mona ko motika la sima ya ko mokili n'importe quoi vraiment balandino so bo misa ko landa biso bo sunga biso bo continue ko sunga biso Patrick Malwavengi Global PM Service
ya Ulissionga WS vraiment beau soutenir biso kaka beau soutenir biso Claude Lukeba ko non l'homme de jugement par défaut. Alors Edgar Mokondi pona ko suki sa masolo na biso ya poko lelo na kosenga yo mo liloba moko ya mukuse kaka po na mo mambote ya po na biki yo za liste mambote mais faut doser mon parce que ça masolo très important to ko solo ngana et ça bon vraiment bandeko ndeka tolobaka na se ba image bo sa ba commentaire na bino mais to comment na biso déjà na vaccin so na beti vaccin aboye na tomolo mosapinanga et d'une image tangela kombo bon vous comprendre hein et ça lango babenga comportement ya mentalité hein voilà et fayulu hein m'a dit donc voilà ça peut sa position là voilà donc c'est-à-dire que non tout sur la makambo est vrai et ça la passe ya kokosaka bato ya mikolo ne ba mama na biso ba boti biso ba tata na biso ba koko na biso ba mama ba benga na États-Unis papa balinga ke tout biso na nzela makamo to et ça la passe na moi si vraiment na répéter la phrase si to ça vraiment réellement ba vrai congolais to ça na douleur ya communauté na biso et aux ala bien vraiment bande ko na biso DPS to boyi binoté boza bande ko na biso mais to meka ko comprendre o to ça là. Demain après demain tu comment regretter 5 ans c'est belé hein quand ne bozo qui ne bobo na Félix quand ne to tike boy boma kabilate karaté à dribbler déjà na mito na Sénat muta kabila partout batabewe sanga place ni c'est derrière ba baino ba pesi ba institution ba pesi suki wa donc Félix a la pouvoir ya maloba alobi na et ça limité tout bas ça la sert à rien. Alors merci na bande onyo sobolaninga ezaki wabino Edgar Mokonzi le boss à son genre na micro ande konanga et d'une image pendant ça en Congo na fana ki nanga lobi bo tika mento mais so yango na bino eza passe na mawa na communauté na biso so tozo ba valeur abatute lelo tozo lo bat mais lelo songa za souté garçon na bana ko lo banaye c'est déjà tard. Congolais za muta sentiment Congolais za muta ba retard Congolais za mutu moko ya baki diba hein Congolais za mutu ya ba émotion na émotion bo surtout qui mais nata bazo sabino makambo ba ambiance ba fête to boy ambiance to boy fête mais aux ana fête ne secondaire nini ceux qui na mboka no kimi ezate tozo mona batazo kufa de gauche à droite on dit tozo mona te tozo mona na misu ba rwande ba okota na mboka na misu on dit tozo mona te avion yeso kota na mboka batazo ngaka mais biso ya biso batazo songate et so le biso et le côté diga moko de pesa mama mbote poto merci na bande obalaninga na pesi mbote na mama na Nathalie na pesi mbote na ya Ulissionga hein le producteur à Nero na pesi mbote na bande nyonso balanda ka Vision News vraiment on est ensemble petite sœur Nadège Odia on est ensemble mikolo ya zoyimba banzemo na invite album na soki ezani bientôt na oyamba na Vision News et dit image pour oyambelanga na dispo d'ici là album nezo bima à moi qui y a quand même banzela c'est à comprendre que non na ko sambela na bato bazana mokili biso tout ça ndenge moko différence ezate asangisi makamyo so ensemble wana ndia ko kili boso. Donc merci à vous, abonnez-vous massivement. Patro Monsanto hein Patro Monsanto mon père a so abeti mo ba sexy na e au moins que non azana trop Monsanto te donc voilà. Merci beaucoup comprendre wana zaki maloba ya Edgar Mokondi Vision News TV le sako na maman na biso na Nadège Odia merci ndenge ou encadrer biso quand même na image tout ça na mkola lelo vraiment obi faut tout ça l'école hein o mikolo babi basinde basimbi masolo o former bango appelle le bakimi ba forma kaka te ngana ngiso bongo te bon on les a o ya minga na plateau bo c'est bon so na plateau ya minga te ngamo na sel banaliste nanga na bengi ba intervention libanda de gauche à droite ba intervenir c'est fini parce qu'au fur et à mesure yo kutu papa social social au format est belé les lots récompense aujourd'hui bazo kuma attaquer derrière tout ça émission bana edino batasa na mbulu bana bona boy mais yo moko tata ozana mbulu te donc to fana yaya bakine sa ba message ka ndeba message na Facebook na bango basaka ba direct na bango basa ndeba lingi biso etali biso te quoi ba laksa ba association na bango ba kaliso mu takala association Perik na C association soki musique libumu na C association tia kirda association sala nini soki tatouage ni ba ke sala ndenge na bango. Merci Wanezaki maloba ya Edgar Mokondi les boss à son genre Edgar Mokondi Vision TV merci vraiment non pesa mutu mbote
Djinobeli Couture batika yo tata oso ya plateau asisi na ngai Djinobeli Couture ya yo angoyo Djinobeli Couture vanda na kiti yango batika yo ya Nico Nzao agence ezapeka moko na Paris bango na Patrick Malavengi salon Elbito coiffure on est ensemble merci. Merci Djinobeli Couture. Merci Edino. Malgré tout, on a tsaka les gars, mon cousin va pandisa ma Congo photo là taka maison mo bola tsabiso ndenge Jimmy go fosa casa diabramo ala tsabiso. Yebe fo mi go fo lukape Jimmy go fosa. Wa mutu na ngai. Fo lukape Jimmy mutu na ngai ya Palestine. Merci vraiment ba ino so bolanda biso o vraiment botsaki botiraki ba attention na pour la Rolanda biso na plateau ya lelo pour na kosolola ngo mkima sola mboka ba joueur na biso ba ancien joueur na makambo itali politique mboka vraiment tout ça ba politicien te mais tout ça ba pandisango donc politique va baki ataku tozo kima yango kolanda kaka yo voilà yango tozaka na kati ya masolo vraiment MK Mswahili bambote pesa ozali et Jeannette Malangi ici c'est Paris bambote pesa ozali et 5 étoiles de love les véritables diamants noirs José Leumba Claude Lukebakou, l'homme de jugement par défaut. Et Patrick Maloavengi, Global PM Service, vraiment, Yabino Yangwana, Papa Ikadelus, Maman Eugénie, et la marraine Fololo. Merci, place Bouzali, vraiment. Yabino Yangwana. Et Maman Nabiso, Nadège, Nadège Odia. Nadège Odia. Azan de Konasi Odia? Te. Bakumbe considère Odimba. Ah, Odimba, motete là. Odimba. Ngana yebi mukongo. Batete là o. Motete là. Ah, batete là. Motete moi zolo ndire ba rwandaise. Oh, Guinée Kafucha lobaka amboshilane. Merci, ciao. Dino Image, Panza Sango ya Congo.